Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Maxi bien-être. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, ce que Mélango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on Méli, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto, la Maxi bien-être, il faut soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia, Nzoto, Kolongono. Et ça les produits. Oh, ils ont comme Mélama. Pour la bateau, ils ont faible. Ah bon? Maxi bien-être. Alors, on fait ça en force. Il y a pour pikiliki, il y a pour pikapen. Alors, ce qu'on met maxi bien-être. Il y a un monde qui a un na mutuka, na minu, na bende balé na minu, na bende train na minu, petit simoki, na yamba avion na minu. Petit congolais, na. Volanda Congo Promo donc titre kangi ba site tout Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scantene zalaka. Raphaël Ngindu oyo eza kuya kusamba te tembe na moto te. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV oya boya sali mokili na esia. Ouais balobi Rafingindo Congo Promo toujours grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous en Boston on a raf Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, toko ta partout. Bango ba limiter monsieur le partout. Donc on a Yusibiso Congo Promo numéro 1 site tout. Bonjour très chers amis internautes de votre grande émission que vous aimez beaucoup, Teva Bango, avec Yves Pantos, Gansan, la fond du directeur des infos, la fureur de vaincre, Congo Promo, toujours longueur d'avance. Voilà, les lots on a venu Kanda et Paiwapi, notre monument de la musique congolaise, Papa Wemba, les véritables stars africaines. Tout en égard à Moko, voilà, tout van Nigar à Boye, le général Kanyama Célestin, à Koma et Paiwapi. Papa Wemba Kola à Botama, la village Molokai. Voilà. Et on a tout que la binomo découvrir ensemble. Nini, général Kanyama Kosala, la famille, Papa Wemba. Et puis encore Naba et les Manaye Mobimba. Voilà donc Boyebi, Yesukaye, c'est que sécurité est assurée. Voilà, merci. Na Mabizi Kiakou, Mabizi Kiakou, na Bossanité, Alex Mouini, poids lourd, heavyweight. Aïe, dès que nous avons Alex Mouini, nous avons Malamoko, impulsé au peu de Ndombasi, moi à Londres, solo mon qui tambo oyo, babi mon contact qui tambo yewana, Alex Mouini, na Bossanité, le vieux Tim Kabengele, le dressé célèbre. Ah, il t'a dans un monde dressé célèbre, dans un monde Malamoko, venanga, oya Kati. Parce que naïe ndema sur donc kosakanate Costa Diomi ya pembe mechola et directement la moni Jérémy Koulo sommet du Canada monté ma SP babo pour mon ambalamako aussi ndeko na biso otobengaka Jérémy Koulo sommet du Canada monté ma SP babo sans oublier Paola London Schengen maman la prince voilà la baronne on se retrouve juste après tout à la commande Général Célestin Kanyama à Kina Belimana na village Molokai et pas papa Mba Botama et pas Matang Zé. C'est parti rester Kanki. Non, on va s'asseoir. Merci, nous la famille, tout à l'heure chez le ministre de la Culture et Arts, nous avons adressé nos remerciements au président de la République qui a pris les problèmes à bras le corps et a instruit tous les services du pays, le gouvernement, les services de sécurité, la police, de prendre toutes les dispositions nécessaires. Nous sommes vraiment très heureux et nous ne demandons qu'à collaborer pour que nous puissions aller de l'avant.
les mamans m'ont demandé de dire, bon voilà, ils veulent que des choses se passent dans le calme, dans la mesure du possible, plutôt prévenir que guérir, que nous puissions éviter les bousculades, ce qui pourrait ternir la mémoire de l'homme. Et donc, franchement, vous avez nos remerciements d'avance, parce que nous savons que les choses vont se passer correctement, comme vous venez de le dire. Merci. Il faut rassurer nos mamans que le général Kanyama sera à côté de vous, avec vous. Et lui aussi, c'est un chef coutumier. Nous avons notre coutume de chez nous, des ATT là. Alors nous allons demander l'approbation des coutumiers, qu'est-ce qu'ils vont faire pour notre chef avant de contacter. Là, il n'y a pas de problème, ça c'est... Nous respectons notre coutume. Excellence, hier, je voudrais clarifier un peu la crainte des mamans. Parce qu'il faut dire les choses. Non, le général est quelqu'un qui comprend à travers un seul mot, il a déjà compris. J'ai déjà tout compris. Il a compris. J'ai confiance. Lui-même a bien avec vous. Il y a autre chose. Nous sommes rassurés. Nous allons à l'hôtel de ville pour savoir comment on va tenir les jours qui nous séparent de demain jeudi jusqu'au jour de fondation officielle. Vous allez harmoniser avec le ministre tout à l'heure. Nous sommes nous-mêmes, nous ne plairons pas. Je crois que vous ne pouvez pas avoir des inquiétudes. Nous allons honorer valablement. La police vous rassure que nous allons honorer ces grands messieurs. Voilà le message que nous avons. On va avoir des inquiétudes. On va être nous tous ensemble. Nous allons raisonner ensemble. Nous allons parler ensemble. J'ai amené un petit point, c'est autour des services de sécurité. On vient d'harmoniser avec les frères. On ne dit pas qu'il y a un problème, il n'y a pas de problème, mais puisque pour un homme intelligent voit les matins, nous avons estimé qu'à la maison, il y avait des séminaires, j'ai viens de dire ici, parce qu'il y avait déjà cette travaux, j'ai compris l'honneur, les agents de police. Concernant les dispositifs de demain, nous avons actionné les gens de la manière que je vais vous dire. Il y aura un commandant qui va être avec nous à l'opération, mais c'est des responsables qui vont prendre le contrôle. Juste c'est le major Nombéo. Commandant Nombéo. Maman Esther. On va dire en ce moment-là, je n'ai pas, j'ai les coordonnées de vos premiers émissaires qui sont venus ici. Allez, merci Voilà, donc je pense que vous avez suivi et vous avez compris que ce qui général Célestin Kanyama a quoi c'est que sécurité est assurée. Voilà, donc quant à moi, je vous dis déjà que sécurité est assurée pour la exposition. Il y a Papa Wemba, donc le Fumu, Bongo, star congolaise. Voilà, merci. Dans ce dit qu'un temps, Roda mineur français de France, ainsi que Chris Temo, le petit marié, la bossonité, Temo, le talent, la mission au niveau Belgique, et Papayotte, la bossonité encore venue pour la TP numérique. Aïe, la lobby harmonica, AKC, site pour parfait, monter, mais de soit des Lili Akolo et Lili Ntakomba. Aïe, le président de tous les Congolais, Guillaume Tissoka, la carte des États-Unis, le président élu de tous les Congolais, Guillaume Tissoka, je te confirme. Guillaume Tissoka, le président de tous les Congolais, hein, l'éléphant des États-Unis. Voilà, merci à toi aussi, Raïsi Kang, le super pour caméraman, ainsi que notre ADG qui est Rafungin, le boss américain. On se retrouve prochainement si Dieu nous prête. Merci, bye. Papa, Tchikibiso, vraiment c'est triste, c'est ça le marami, on a monté, mais ça passe, mais. Tu habites ceux qui t'ont dit, parce que c'est triste, parce que Azanano, hein, Azanano, donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Maxi bien-être. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, Sorozo Melango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on me dit, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans d'autres.
na maxi bien-être ekosoigne yo mokongo pasi fatigue abu opia kala nzoto kolongono ezali produit oyo eza komelama mpo na bato oyo nzoto eza faible. Maxi bien-être akopesa o force ya bopikiliki ya bopika pene. Alors soko meli maxi bien-être yango nomoni ngai nazobenda mutuka na minu na bende bale na minu na bende tre na minu peti simoki na yamba avion na minu peto ya congolais na Volanda Congo promo donc titre kangi basi tout Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo promo skantene zalaka Raphaël Ngindu oyo eza kudu ya kosamba te tembe na moto te mikolo Congo promo nde trois fois Congo promo TV oya boya sali mokili na esia ouais balobi Rafingindo Congo promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Rafingindo Congo promo qui torcos net na film Congo promo babundana nango babundana nango quoi comment États-Unis d'Amérique parce que tous na Boston on a raf Congo promo monde entier international n'est-ce pas ta Congo promo to kota partout bango ba limiter monsieur le kota partout donc on a biso Congo promo numéro 1 ba site. Bonjour fidèles internautes, bonjour à Fanatica King Pisona, bonjour à téléspectateurs, il y a Congo Promo, Rafingindo au moment de la presse. Merci beaucoup à Guinoche International pour cette interview. Tout ça, papa m'a couché le dimanche. Comme je suis là, votre simple serviteur, Miguel autre Madi international de la presse. C'est un fait dans la communauté congolaise. Pour nos informations, un souci pour nous, souci nous, fans, il y a vive la musique au Bazanango. C'est pour cela que na Roi Kiz, précisément dans mars, dans la ville de Luanda, on a interview pour nous comme prêcher aux fanatiques qui vivent la musique. Ouais, merci, nous sommes déjà là avec maman Monique. Merci ma fanatique, nous sommes sur confiance. Bonjour mon bon dia. Yeah, bon dia, Otave. On a dit match à l'élo, tout le monde dit bien et puis tout le temps vers 10h, 11h, tout qui s'en occupe, papa Wemba à Tiki Bissou. Une nouvelle année comme il a qui wapi. Bon, c'est triste parce que ça passe mine pays on yebika surtout abatu ebani so ile kambe kwekamba moko foye bango kaka na tongo kaka na kolamuka kaka boye kutelo la musinga ezali ki téléphone babenga ke papa atiki biso vraiment c'est triste c'est ça le marami na motema ça passe mais to ebite so ki toko digérer on ndene parce que c'est triste parce que asanano hein asanano ko kufana ajwana te asanano vraiment c'est triste mais toi na likamba lo bate mais c'est quoi et quoi kaka toi suna ndinga ko sala te ndinga ko lo bate mais to so kaka pasi kolela mutema pasi so sa so makasi mwete nga banda tongo te siko na so ko digérer likamba ngote bana ko ka mais nazokanga ka motema parce que ça passe vraiment nazokokana ngai te nazokoka te vraiment Monique papa Wemba a couché le dimanche et puis après Côte d'Ivoire il fallait qu'il taquine selon calendrier à vivre la musique pour aller à Angola. Nicolo Boji temps sur la nette que toujours temps sur la nette mais na mona que déjà na internet le ba maike na bato ba ebisingo yebi ke papa zo anga bia no ka papa bia beta concert en couleur awa to so la papa aya mais isuki na nzela bana Luanda bazili vraiment papa na maboko kufungwa na kwa makolo bazali misu na banga na nzela totala papa ya mais ça fait longtemps que papa pa wuti ko ya awa elekima mikolo belé mais c'est triste mais désolé de comment comme na on a soukate. Maman Monique oza maman biso na communauté congolaise za la auto vara yimto yamba ba artiste yimto zonsa bango bien yimto yamba bango organisation comme ni au kosala to rappel ni kosala na batuto makiri ni kosala to organisation ni kosala na batu baza misika bazara na Angola ba prêtre auto ibara na Angola ba musu ba miti wana ba poto ba Belgique na ba Londres lance foni robo ki vont passer baza ba yo kasango déjà ba yebani to kosala pona biso to na Angola. Bon biso pe to mo tozo ko
5 sabatu toko 5 sabatu toko vanda neti lobi déjà biso de bandi déjà lobi lundi vraiment de bandi toko vanda sabatu et puis ngamo pe na ozala kuna na kin na kozala elongo isika ba okunda papa ngape na zelongo parce que biso to bana molokai toza bana o papa mbakolisi vraiment toza na elongo be bani kola to mon ka na ma Monique na nganda Monique to banda na Monique banda lobi lundi petit to ba programme oya kokutana kale nyonso pona obongisa programme nini makamwe ko to kosalela ni to ko na baninga nde ka to sala kaka ko mobiliser batu to vanda ka to so mwa ba idée pour que koki ba ko kene ba ko to vandi kaka ni wana ti tango to ko mona ke vraiment tango ngo koki déjà programme pesami kuna biso pe to bongisi programme apona okene neti nini o bato baotala okokanisa mpona papa yamba dernière question na biso po tenga tozwaka justement quelques questions et puis moi souvenir ni ozala mpona papa yamba vraiment nga naza basouvenir bien papa na aza papa moko anoranga vraiment na miso ya bato neti conseil moko ebetamaka na faire awa na nzembo ya mama kanzembo ya mama alobi vraiment nga nzembo na délicatie yango na mama Monique na Luanda puisque yaza bamama oyo baya bamama yambo oyo bayambaka biso na mboko nzembo na délicatie yango epa mama vraiment bato baozela mama wanani bamonika ado na monika mama Monique donc vraiment le na matesa nga plaisir ya trop nasala esalanga mpena plaisir ya trop aza moko ya bayaya oyo nga nalingaka mingi aza moko ya bayaya nazali kozala na bango trop ezalaki soki ayoki mpe nzala ye mbala moko akolala te abeti ndako na kolia obundi obongisele biloko akolia opesi ye kaka bongo vraiment eza mawa mingi vraiment na famille wana vraiment mama Amazon zala na makasi tala charge otikali nango oza na bana courage kaka donc liwe eza nzela ya biso nyonso moto alobaki ayaki seke oseko aza te mais lelo eza ya ye lobi ekozala ya yo lobi kuna ekozala ya songolo vraiment c'est triste mais courage ka mama zalaka makasi obokola bana vraiment ozala makasi oyeba oboka bana yo ozala makasi soki oza makasi te puisque nasi nayoki ke yo mama Amazon apekaki crise aza na ngalema bongo sikoyo charge wana botika yango epa banani bana wana batikali bopesa mwa pani ya mama zala makasi zwa makasi ya kobokola bana zala makasi vraiment eza pasi mais eza difficile mais yo zala makasi mama zala makasi eloko tosengeli yo zala makasi zalaka makasi mpona kobokola vraiment bana wana ya biso wana batikali vraiment zalaka makasi kobokola baneve na baniese na biso batikali vraiment. Merci maman Monique Yopeza Makasi. Comme message au na famille musicale, na musicien au batikali message na kopesa. Bon, nga la pisika ba artiste nyonso vraiment mes condoléances na ba artiste nyonso ya Congo parce que liwa ezaka na ndako papa mbate mais c'est pas na bino ba artiste congolais vraiment na pesi bino mes condoléances trop et pas ya Koffi Olomide et pas ya Werason et pas ya Jibem Piana et pas ya Redi Amis et pas ya boza pe belé moya kotanga tanga bino nyonso tout mais et pas Fally Ipupa et pas ya chat de poule et pas ya Ferregola si et pas Ferregola bino nyonso vraiment nebike liwa ekwe na kati na bino on a souhaité bino sur artiste congolais mes condoléances bino tout azaka artiste congolais na souhaité mes condoléances nanga vraiment boto zale longo na biso na bino tokozalaka ke longo pona olela vraiment o azalaki ya kuluto na biso o azalaki artiste na biso vraiment toze longo bana Luanda pe bazolela na bino elongo. Merci maman Monique pour l'opportunité d'interview puis yo mozo makasi ya hotel mapé ya osala ba dimanche nyonso po ba congolais nyonso bazana ba congolais baza tokuta na apoto sa matin vraiment nazana makasi wana nyonso na limbaka te nazana makasi wana nyonso vraiment ya ko sensibiliser bana Luanda nyonso pona matanga tokovanda parce que bango bayebi ke vient na bango awa pe toza pe na vivre la musique awa ezala awa tokozala bango mpe longo
po toyeba ndenge nini makambo ekozala te déjà tina solai mpe na bamisusu tozala na bango ti soki ekomi dernier jour ezalaka ekore ekokomi ekobima orchestre wana ekobeta awa ya viva la musique ekobeta awa mpona kolela na atakini elongo. Merci, merci. Tu as Monique plutôt que ça, micro baladère, dans la communauté congolaise, en Angola. Merci, maman la blonde, mon thème papa, papi, mon thème papa, papi, dans Londres. Merci, Charlène Esther Boala. Merci à tous à la première émission. Merci à Succès sur mon finou qui est à Paris. Merci et puis on continue avec l'interview micro baladère de Tamboula. Bon, on n'a pas Angola Nizala. Ok. Ouais, fidèle internaute, quand il est essayé de Tamboula propre à lui, papa Wemba, promettait Nebsibino qui a coufina Nanyongo, il va fanatique né au Badara Angola, en Luanda précisément. Pour après Côte d'Ivoire, il fera quitter Kin, après aller Luanda, pour nous servir à fan. Donc papa Wemba coufina Nyongo, il va fanatique né au Badara Angola. N'a encore tika bongo te fallait qu'un micro baladère et bima. Raf Ngidou Obama, Guinéen international, fallait qu'à tout Tamboula to que prêcher ba fanatique naïe, souci non, en tout cas la marona ba fanatique naïe. Yango to Tamboula a tous en la ville, il y a Luanda, na Marthe précisément. À Marthe, un roi à évité, mais na papa Moraza. Bonjour. Bonjour Ndeko. Nous sommes sur Congo Promo TV. Nous trouvons Bakombo. Là-bas les alliés roi 13, on bien roi 14. Ngana Komo John Maïza. John Maïza. Et ça le John Maïza qui tokologie et ça on va pouvoir me comment la chose ailleurs. Bon, ça on va pouvoir me coutinga étant na outil culte na oleka parce que lenga que le cours arande bumoine pa ya nzambe émotion trop na pas baningo bana ba canal ya Congo pour qui plus proche à côté na ene ko méditer na epe na sangana na bango na ndey boyo kutanga ya boye émotion makasi to banda to kabula mawana ba souvenir na ebele to zanango pour c'est toute une génération to eti ko kolongwa quoi. Papa Imba c'est beaucoup plus un musicien quoi. Alors voilà père spirituel na biso tout ce que tu as les lots dans la génération d'Abisso, c'est Papa Mba, à part le quoi, tout un aspect politique, un aspect sociologique, à part des Mobutu, absolument pili, on a Congolais de la Carana. Donc Papa m'a pas compté le comment boyer tous à la Candé tous à la Carana quoi, sans te définir en quoi. Donc il va bâtiment va jouer ming na ndenge na biso kozala quoi. Comme message na vivre la musique na bana vivre lo batalo. Bon, pour vivre la musique à Balembaté, moi, esprit à leadership, à connaître, même si la capacité ceux qui leader à Kofi, pour connaître le mouvement, mais Balembaté, comme idéologie, parce que les gens qui ne kondo MN autokende, parce que makanisimo, il y a qui donc na ndenga makanisimo na mutao même sur azate. Ceux qui mutuma ko sala qui à côté malobana. Pour ça, biso plaisir à mingi poto ça la toujours na moi référence ba loka ba référence ba musicien ba na bango ba tikala ka musicien bazala te na eloko wana ezaki na papa Mba quoi au fil d'année ba na zaiko ils na vivre la musique il y a pas ya les cas ils a biloko ya sali azala qui en tout cas différent aki monument azala qui spécial pour na ba ntolo pour na jeunesse surtout ngolo ba courant ya jeunesse peut-être ba na papa Mba musique bosé qui na encore les ba père tout âge franco bazali na bango ba jeune peka ba âge wana mais bazako za la net ba père mutayo ça elo ko za la quoi pour la jeunesse za papa Mba donc ressenti que c'est la jeunesse qui vibre les na zaiko les na ba yoko lo collé les na nino les na vivre la musique c'est la jeunesse même quand ndenga za na ça les gars qui 60 les gars déjà 60 ans mais sur autant ndenga na toujours c'est la jeunesse qui vibre quoi il pétait la jeunesse comme on dit en français quoi. Donc ils ont trop à la fleur d'âge d'un à boy. Mais que son âme repose en paix. Au Batika ba mekolanda ligne wana pour nous aussi ça kaka jeunesse quoi tous de plus en plus jeunes. Merci tout tamboula quand les sagibino na sagibino donc tout tamboula tout le gars ba interview tout le gars ninto goyeba pour ba fanatique na ye ni to pour ba fanatique na ye ni to ko sala papa Mba kufina nyonga ba fanatique na ye donc to tambola to luka presse ba congolais bazalaka to e ana salon de coiffure ba congolais ba ya hôtel ya marateli marape ba congolais ba ya rape donc to e to na papa bonjour bonjour botard boni santé tu santé bien Angola nzambe sango ya matanga papa Mba écouter la kiwa désolé vraiment donc il m'a to pour na vie donc il tala wana papa
Donc papa, il y a une vidéo au Béati, donc talara papa. Papa, banda ba idéologie ba vie ba banda biso pe tuyaka donc papa donc en tout cas désolé. Désolé. Organisation ni mimosa eteke ba Congolais bozaka na mboka. Bon, organisation vraiment pour na biso ba Congolais bato na mboka o to zelaka bato ba liboso na biso ba sala organisation biso pe tuya to chama loba. Donc to faire face quoi. To faire face quoi. Merci papa mbaku fina nyonga bino ba fanatique na ye na bité soza fan ya viva to za kifana papa wemba yo mo yebi ataka ndenge omona ngana danger te mais moi ba accent ya muke ya vivre la musique na za nango akufina nyongo na bino ba fanatique na ye bana vive faka ya awa a été yo sala bino nini mawana bon mawana vumeza makasi mingi na mutema na biso moya kolobela ngo mingi ya te poza mambaliwa quoi ya mambaliwa to banda kozela papa comité akufi na pays mususu bon ezaka pasi mingi pour na biso vraiment. Merci Gnoche International, merci Succès Kasongo tozotambolaka dans les recherches tout dans les recherches ya oluka ba Congolais pesi bazalaka dans les recherches ya oluka bandeko na biso pesi baza dans les recherches toujours ya oluka pesi bana vive bali bana moloka e bali Succès Kasongo na ebi nyoso zosala pona ngai vraiment continuer et puis Charlène Esther Boala bana monde entier ne bisaki bino na otambola pona koluka place nini o ba Congolais bazalaka place ni ba Congolais bayaka place ni ba Congolais bavandaka awa toza na salon faya place ba Congolais bele bera poka cha cheve kandi zalaka tukutena ba artiste baza tukutena artiste habile tukutena artiste biso moko tozalaka na Angola awa na ba sœur ba eko salsa musana na salon et puis bonjour papa. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ouais, un peu bien vraiment. Sango ya papa ma kofi komela ki ozaki wa pipina na ibisaki. Bon, biso bina tozalaki na siège, tozalaki na ba mission Bill Clinton, tozalaki na ba tolotolo bazana. Donc lelo pena tozalaki ko préparer concert ya ve na biso Bill Clinton. Mais tozalaki surprise sango ya ki pena butu ke to perdre grand artiste ya Congo qui est Papa Wemba vraiment donc figure na et lobby trop donc tina bangolais bazolela donc il m'a trop vraiment mi gagné madame il au bout ma plein ta que chanter consolation no consoler ba fanatique à viva bana viva la musique ta que chanter ni ko sala pona bana vie bon souci eza pena trop bazara na courage eza mukano ya nzambe liwa yaka ila kakati donc wana za papa biso tout toza pena na souci talaka papa biloka salela biso donc tina minute tozo landa film ya père tozo ka ba nostalgie le wala ba travailler prenez de la peine oh c'est l'enfant qui marque les moins na beta libanga pote na zuwa mosolo na moto kina yona zili futa oh. Donc papa pena donc qui mawa tozolela vraiment donc qui minga o le besate tozara na mawa mi gagner mawa to. Merci papa, bonjour, bon tard. Bon tard. On s'est présenté. Bon, Tolo Bass, le samouraï le plus suspect, chef d'orchestre. L'orchestre Bill Clinton. Bon. Tu as un salon faille, ça souki et puis ça on est pas me coûter le. Bon, ça me coûte bisoka na siège place tozali pas dona Monique. Donc pas si makasi donc ils vont cocater. Pour na koko na biso. Donc koko na biso. On a pas koko na biso pour ngamo pe na mutete là. Donc ça pas si makasi donc ils vont cocater. Donc pas si na biso ba tete là donc kanje fula. Kanje fula on est là. Donc pas si makasi. Je écoute un état artiste, les artistes, et pas artistes, aux abasistes, aux des chansons, mon papa Wemba. Bon, on a des chansons, mon papa Wemba à travers Minanga Bando, travail, Kuna Dadibo, na Cherimo Gratana. Il n'y a pas chance, il y a Okutana, au monde, on a papa Wemba. Teto Solana épée. Merci, bonne journée. Kitoko. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Santé va bien. Tu continues dans le salon oui, nayoki kata on a comme na salon fai ande na koyoka ke papa mba kufi donc il passe penza. Souvenir zo nga papa. Souvenir ze belé pour premièrement na no mutete là. Na pa na za mutete là. Souvenir ze belé. On a oka kanzembo na biso ayemba ya ona otetela ke mafumbe donc aïe
na suki kawana na bango penza mingi te mais eza nze momo ke tombola biso batetela makasi donc tono ki wana penza no ko passe quand ndende kolanga mutetela ucho loba kanji kamamba donc Luanda tozolela penza na ki na salon ko sala suki na yo ko yoka pesa ngwango donc passe penza passe. Merci. Tozolela rara tozolela na bato bazolela na biso papa mbalelo akiatiki biso tozolela na bato lokola ba Charnel Esther Boila na Londres ye pazolela tozolela na bato lokola mama Blondine tozolela na bato ebele bato lokola ba Sixte Kasongo tozolela na bato ebele bato lokola ba Fisto Manisa bato bazamwa trop tozolela na bango ba Junior mpaka Diamant Blanc, tous les ana bango, tous les bateaux comme Richien Voima, tous les bateaux comme Lorette Mdoki, bateaux bazamo trop, tous les ana bango, salon faille, merci pour au Sangsaraba congolais. Tous les cas. Nous sommes banda ambala moko, mais avant tout banda, merci beaucoup de bateaux pour soutenir l'émission au Kini Pisona. Merci beaucoup de Sixte Kasongo. Sixte Kasongo dans mon film à Paris. Franchement, botika bateke basala kwanga. Botika bateka bilamba bateka bilamba. Botika pe bato bazara na poto, o aza mon film à poto, tika mon film à poto. Pour Sixte Kasongo, je vous ai confié avec Fox na lembi na Western Union. Marie crise économique dans la mbuga oyo, maintenant que na Western na zoramo loko. Yo sala ngai bien. Merci na Charlene Esther Boila. Merci à tout le Arabiso, merci à Didier Ngando, merci à Dr Alphonse, merci à Gounoche International. Nous avons Congolo Bazalara Awa. Papa, bonjour, Botard, bonjour. Ah ouais, oh. Botard, papa. Boni. Kimia Aleki Nangai. Sanga papa Mboyango. Ah, Sangwe Kumani Nyande, Anamongo Moyani Moye, Salinga Motema Passe Niko Papa Mbakufi. Bon, ils allaient prédestinés, c'est là Bissonyoso. Mais les Bosso Tanga Pikaki crise. Bon. Chris, on est seulement qui bosso, tu vois, comme c'est réalité, c'est là parce que c'était un homme dédié à Koufi musicien, n'est mari Missama Koufaki Kouta Jeune, il y a prière, et puis à Yembeli Zambe, et après, Koufara Moussala Zambe, papa Mbappé Koufi na Moussala na Eko, c'est que Azaki na domaine la musique na Katamakila. On a combien de gars Ozaki web? Donc, ça on est comme Ningai, avant que l'église n'a pas été mandée au moment où concernant ma Moussoume. Et quoi arriver dans notre monde que papa m'a couché mais la boîte qui on est poisson d'avril mais n'engue salami n'engue on a vraiment à la qui c'est Azali grand talent Azali vraiment héros de musique congolais parce que a couché na kati ya musique et ça matin na kati mokili un artiste moko couché na kati ya plein répertoire de musique à zone concert a couché vraiment nzamba pambo banzela qui vraiment qui m'a zembe za kati na merci ngai sangone komelenga na WhatsApp. Quand on est sur la Mokili, bien Charnel Esther Boila, na pesi moto na Londres, bazarana Tantine la blonde. Tantine la blonde, na pesi moto moté mais papa ya tonton papi, Tantine la blonde. Na pesi moto na Charlene Esther Boila, ça me comme na WhatsApp, le tozo le na après awa, tozo ke malé mais si na ndako yedo na Monica, maman Monique gaz na gaz, oyem na sarabiso awa na Angola, maman moko tozarane na Angola, maman sociale maman Monique, à part hier, nous avons sous na moi si lokola oyo. Après maman Monique, selon Ngai, après maman Monique Nangola, selon Ngai, ils ont moi sur femme d'affaires, Popol Lando, femme d'affaires, Azana Mbongo Naye, Azana Babi Naye, Akabila Rabatu, Aliarana Batu, Yebazarana Iget Sona, femme d'affaires, Popol Lando, nous allons des maman wana. Après maman Monique, ils ont pour Nangai, selon Ngai. On est allé on est on a quand même le gagné on a le bien vraiment après c'est que grand prêtre ils ont beaucoup de mois kala et pour organiser ni teke bana vivre teke ba congolais en tout cas na ebiso bana la musique ezali maman organisation que ça le mawa donc ça et tika ça le maté sympathique ngana lo bagelo comme chaque fois en tout cas vraiment na ko remercier ba konzi ya République démocratique du Congo ba pesi ba mission médaille avant ba kufa donc ne ba honorer bango et continuer ko sala maninga papa bazaki ba médaille ne avant kufa vraiment ezali coup de chapeau et teke ba ko honorer mutso muta kufili ba pesi médaille en tout cas kufi na honneur makambu nyoso baba azui ba abeti na ba grande salle azui biloko nyoso ministère artiste ko zwango ba wol musique asala nyoso vraiment ezaka yoko to organiser kaka to pesi to bona me connaître sa famille na ye en tout cas bana Luanda batiki na simate vraiment to organiser le komoko za pena spectacle ça va namte pona ko ozara yo morote ozara bandeko ba congolais ba zebele tozana ba Emelia Dembo tozana ba Juma Manzale tozana ba tebele tozana ba Junior Mpaka Diamant Blanche. Je dis bien Diamant Blanche Junior Mpaka. Organisation nini vive la musique ça la makambo oh Gounoche International zonga bien pour le lot na tayi nanga na bali papa
ça va coûter l'inga nzela tous les soirs bali papa donc neska vivre kendara bali papa na babiloko elemba lemba na cadre ga matanga te pinga na hotel nga prai parce que ma baby singa papa mbadae ka ne zalaka donc et singa faut voter ko voter ve na habiter jour na vraiment biso tala ça ba référence ya ba génération ba Jean-Paul Ngambe papa mba bango donc au monde penza bilele oya original ndenge au sai manakata Luanda et aux la délégation mokili mabana États-Unis monde entier vraiment Alex Fumuzi yemoko kono zali vraiment na kosoto me kono pesa kuona ekuti bino mama Monique na Luanda boza makasi ne bi keranze biso nyoso ne ekutaki babi andonga kende ki vient en tout cas na ebini ngolo mingi te mais na émotionné mais to ça la organisation moko oyo sai na Luanda et tiko sai manam te délégation ya Luanda ekoya délégation ya monde entier koya vraiment coup de chapeau na famille papa Wemba courage donc to moika ninge prince auti ko kufa na États-Unis grand star amnene to moika américain bazo bina musique na ye donc ole ko matanga ko mi esengo donc musique matanga papa Wemba ko zale esengo to ko bina biloko leso kala ne to moni exemple ya prince na États-Unis kufi donc ça c'est la biso surtout comme matanga mabete en tout cas le ça le besoin yangai coup de chapeau na mutu nyoso ya imara la musique en tout cas pe no pasa me connaître écouter moko grand prêtre Kofi Olomide o le kana nsela wana en tout cas na ebike au kokate mais na pesika mes condoléances na famille papa Mekumani mbote na tous les prêtres ya Angola et puis na robo santé Miguel na robo santé maman Monique Alex Fumuzi bato belé merci ba prêtre nyoso tozawa to salam sala merci Sousou babi na patron site au babi site à Gaillard Congo Promo babi Raf Ngindu donc ya yo ngo ba mbote belé o ba na pembe tina kati donc epesa ngo zuwa te quoi donc voilà faut sentir ba caméra il y a caméra il y a image Raf Ngindu qui tombe na bien Congo Promo Amérique. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu veux que tu site tout Congo Promo donc ben batika au vivre. Raf Ngindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo skantene zalaka. Et donc bango batika la quoi. Si babundana ki mebiso awa na ndenga pete kaka. Raf Ngindu mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Vraiment la pesio mokako soit kende liboso zo sala fierté na biso Congo Promo oyo ezabu ya kosamba te tembe na moto te mikolo Congo Promo nde trois fois Congo Promo TV boya sali mokili na esia ingénieur afingi nous petit non monsieur ouais Congo Promo TV toujours en direct pour la Potonios Belgique la Potonios ouais balobi Raf Ngindu Congo Promo à suivre toujours idéologie ba bibolandango aspect Congo Promo toujours grande puissance come on www.congopromotv5.com chez Raf Ngindu Congo Promo qui torcos net na film Congo Promo babundana nango babundana quoi comment États-Unis d'Amérique parce que tous na Boston on Raf Congo Promo monde entier international n'est-ce pas Tara Congo Promo partout bango ba limiter sur le côté partout donc on a biso Congo Promo numéro 1 ba site tout Congo Promo pour Congo Promo abi Congo Promo né au site ndanga mabete pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois babi Congo Promo TV Raf Ngindu number 1 babi 001 dans la state niveau matoso aux États-Unis niveau wa boy faut que les États-Unis to bona biso te auto jiji ba 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 teta ka biso ne pour la Congo et que